Na mboka na nga mbongo eza ebele mpo mbongo nyonso naliaka na poto eutaka kaka na mboka. Mbongo na nga naliaka awa eutaka libanda eutaka kaka na Congo. Mbongo na nga ezwa eutaka awa te nga mbongo na nga eutaka na Congo. Siko nga nasomba mokanda na ngo mpo so nabenga alo ndeni na mpiaka makasi 5000 eyi yo mpo ozwa 5000 awa il faut sala mosala 10 mois échec. Mbongo nyonso na suki oyo euti kaka Congo nazwi yango lelo na Lambert de Paris lelo na Lambert de Paris batindi na mbongo na plante yo banda perike wana osomba ngo epa na chateau rouge ti lelo ezokemba eloko awa wana bandanga na ye anga na changer combien de suki ya malonga nga nasali ina nga nasali une année et demie na changer combien de suki yo banda osomba perike wana oyo namona ngo na terrain namona nango bokei nga na valise mobimba ndambo kuta ekendeki Kinshasa soki 12 perike ekendeki Kinshasa na bandi sikoyo collection ya baplante epuis naotia ba n'importe quelle plante te échec bébé vanda na mokanda na yo soki mpona fana na mokanda kaka na souffre nde boosouffre na opréféré yango te so nakokisi 5 ans na bozwi mokanda te nazongi na ye mpa na biso te na ofandela nde nazongi nanga te ese bakanga nga ndoki na Kinshasa o nga bakanga nga ndoki na Kinshasa te nga bakanga nga ndoki te nga vanda kutu aya nanga mirai maniki kozonga te akamwa na benge alo na ala Kinshasa maniki ozongi mpo ninga nazongi mpo na oya eske bakanga nga ndoki na mboka na biso oh nga mona zona nga visa facilité na ozona facilité eske bamisie basili bamisie bakufi na mwana nga moka misicien atio na vai na Kinshasa mwa 2 ans azwi production akomema ngai yo moni ngai yo ovandi 20 ans ya souffrance i bomona na mokanda danger oh nakoyela bino yango awa ti so na bai na somba bateka mokanda 7500 bateka mokanda 7500 nazwi mokanda ya elongi na nga 7500 7500 nakoti mpe na préfecture mpe bana bandi nakie mpe bu nakie rendez-vous nazwi mokanda 7500 eswaka bino bosakana bato bayebi balula te nga nayebi balula bien nayebi nde nyonso ozwa mokanda nayebi bokobimisa bafiche de paye mpona nazwa rendez-vous nakende na bafiche de paye nasali mpe te napesi kaka mbongo bapesi nga bafiche de paye basali badate na mokolo entreprise apesi nga nakende na préfecture apesi bazweli nga mokanda bolinga nabimisa basekret na bino nyonso na TikTok mindele batalaka bolinga nabimisa makambo nyonso bosalaka na Paris mindele batalaka na TikTok mikanda nyonso bozala nango wana ezaka ya vrai mikanda oyo nyonso bozalaka nango ezaka ya vrai zoba nayoki Mike Tesho so Mike te na kobimisela bino babambo awa bato mosusu bazwa bavisite bizengi bayuma bangoto bobo balesheki mokanda wana ozwa yango ya mboshe eza ya bien eke okende na mosala wana ozwela mokanda toyebi bino tona baliste na bino ti nde botiaka minoko atona baliste na bino so na tofunda bino bomokanda wana eza ya mayuya bobangisa bato oyo omoni nga so na ye na mboka nalinga nayeba ya eloko ya mabe bazwa yango na ndeni oyo eza ya mabe avant nayeba ya malamu mpo ya malamu ezalaka nango kaka wana me ya mabe nalinga nayeba ekenda ya ndeni yo kobetela masola mikanda moto bazoteka yango baoteka yango ntongo pokwa mokanda ezotekama ntongo pokwa mokanda ezotekama ntongo pokwa
bakanga ndoki na Kinshasa. Bakanga ndoki. Oyoka kuna na Kinshasa bakanga ndoki. Tana banomela bombe oyoka bakanga ndoki. Ah. Donc bino omona nesi to ya poto boto mona ngo paradis. Nga bana na ya poto na sepela na ngo te. Sepela na ngo te. Na sepela na ngo te. Mboka bata mitema mabe. Mboka bata mitema mabe. Mboka ya mobata mitema mabe. So na fanda na zela traitement na ngesila. So traitement na ngesila na zongi. Mboka ya bato ya mitema mabe. Bandoki nyonso baya kobomba na awa. Bando so na yaki na biye na yo. Yo bando ya poto wana yo bando ya poto soki combien. Bon mosala bino wako yokela biso bato ya sika zuwa. So omoni ka obandi live muta ofingo taka muta poto aya kala. Kala. Botika ka na ofinga biso. Ya yo ofinga nga neti nini. Ofinga nga nini. Kala nga biye. Na yaka poto na 40 kilo na koma na 85 kilo na osa régime. Grâce na yo eza grâce na nga te. Grâce na yo eza yanga te. Na yaka poto koko na zonga jeune fille. Eloko swaka bino yango wana ngolu. Ngolu ya nzambe bilaka nzambe ezoganga na nzoto na ngai. Yango ozwaka ta ya ofinga. Na ya poto na zonga na zwa sise koleka bato bazala kala. Bokanisa na odoka. Logosumba. Logosumba bebe. Logosumba. Yo kasi so na zongi Kinshasa boye na ozwa ministre te. Na kozwa. Na ozwa député te. Na kozwa. Logosumba. Kade na koma kitoko boye. Ba député ba benga deja abatide la rambo. Na kozwa. So na ke Lubumbashi na ozwa muta carrière te. Ya azala libula uranium te. Na kozwa. Na kozwa. Na ozwa bien mo azala libula uranium. Na olia na mbongo na atepele. Na kozwa sisa kuma pia poto. Na kozwa. Bino te ba complexe. Ba lisibi libweke. Ngala lisibi libweke te. Ngala ndo na ngala lisibi libweke te. Na kozwa. Na kozwa. Yo kasi na age nango so na quelque chose na fana. Chata na kena ngala ba kolwezi wana. Na ke luka mutu moka mine. Aolelanga mabe. Tango yo kasi na uti Paris. Aolelanga mabe. Aolelanga mabe. Tuyeki ne bozo moni nga na yeki komi bongisa epona lia mbongo mboka. Mbongo ya latin. Ba mbongo oso ofuti facture à courant, ofuti mai. Otie provision. Otike na 400 euros. Otike na 400. Bomoni te muta sombeli ana Range Rover villageois. Muta masasa. Muta masasa. Ba garçon poto mutu akokonsoma former le pambuta lombi te. Ba senga ba eneken. Nakina noa. Ya na linga étranger. Nga kolinga garçon Kinshasa. Na poto. Ata vie moko akinwa na olingo te. Bakana eloko te. Bakana eloko te. Ba vie mo ba mela ba kaneti ya kokeketi la. Ba vie mo ba mela ba kaneti ya kokeketi la. Mwa mbisi mwana mbuta lombi. Na mwana bango na mbuta lombi ya wana. Ya boy de John de ni vela ngasombela ngana whisky. Ote na aka na carte. Bat mo bazaka aka na carte. Mwana te na linga ivoirien. Mwana te na linga ivoirien. Nga kolinga yuma kimte. Na kolinga mtakishasa te nga na poto na kozwa via kishasa te na kozwa ni garçon kishasa na ozwa te. Na ozwa te. Na kina mnoa. Nga mna linga ashiko. Na ozwa te. Ba vie mo bo dépasser. Ba beta masola bilamba.
Oh, babi mo babeta masolo ya kala. Nga, ya. Hmm, hmm. Mobali nanga alataka ka chemise ya punda ya polo. Omoni alinga punda alata na jina ya Levis. Alati na perpète punda. Oyeba na mbongo na montre. Oyeba na mbongo na montre na ye. Na montre na ye nde oyeba tia na mbongo. Simple comme bonjour. Il parle pas. Il parle pas. Aso telingaka, mon trésor, ça va? La Zaïroise, là, elle est toute belle. Tu sais que t'es jolie, hein? Eh bien, tu sais la fille, elle va te dire, bon, maman, na, oh. Oh, Sarah, nanga. Eh, yo. Yo, moi, na niveau, wana. Na, yo, sa visa fali soni. Nga na yo, sa visa fali soni. Bon, mon attique, non, na poto. Bon, mon attique, non, au lieu nazala aigri, nazala bien, bon, mon attique, na rakitoko. Parce que je vis avec un homme qui ne m'a jamais même dit imbécile. Jamais. Nde na fandi bo, mobali nanga na finga nga te. Ata na siliki na dimension nini, nanu afinga ngai te. Nanu afinga nga te. Na tout pourquoi tu as pris ma vie? Je peux pas te manquer de respect. Tu es ma femme. Mobali nanga na afinga nga te. Nanu akitisa nga te. Na so amoni yo ba mwa bandi osanjola o. Non, na yo mona pe que non, bato mususu bapesaka biso ba valeur kolega. Donc so amoni yo mbala moko abandi osanjola yo. Oh, regarde mon trésor. Oh, ma reine, elle est belle. T'es belle, hein? Oh chérie, mes cheveux sont pas bien. Pourquoi tu dis ça? Ah, mais t'es belle, même sans tes cheveux. Même si tu coupes les cheveux, tu es toujours belle. Mibali na bino mibali ya Congo bayaka ofinga bato na batini. Batindela bato ba voice ya ofinga. Mibali ya Kinshasa batindela bato ba voice ya mafinga. RNF abala. RNF abala. Akoma na makamu na ye. Naboya ye. Naboya na ngai ye. Ameka kopesa nga ba raison nyonso naboya, il fallait na patience. Ana patience te. Allez gars, bonsoir. Asala makambo na ye. Abala na ye. Aza na makambo na ye. Asala makambo na ye. Esimbi te totiki. Esali mpe kaka bien parce que lere nazalaki na RNF na bandaki kobanga kolinga na nomona neti na trahir ye. Ntango tokabwani na ye na verifie makambo nyonso bato baoloba na ngaki eza ya solo, azwa relation na ye, azwa makambo na ye, azwa fi moko amela drogue na Lubumbashi bafandaka bango mbale, bakoma komela drogue bango mbale. O réfléchir kaka te, asa bakomela na bino drogue kasi. Bakomelamela bango badrogue na bango kuna na Lubumbashi ye na mwana mwasi wana Sandra Kayiba. Bato nyonso na Lubumbashi bayebi azalaka tokotoko. Ah, na ntango oyo tokotoko susu yaya. Mpo natikaki o réfléchir, lokwa réfléchir te, ah, tosala ndeni, tosila niti. Ye moto l'essence, au moins te que nakutana na mobali ya bien. Nakutana na mobali ya bien parce que RNF a trahir nga zane na kiboba na présenter pays. Si wana o babima o bakoma na ye. Olandi no ka mwasi mo pa sombela ko drogue. Ah, yaya. Na ntango nga na okoka drogue te. Ntango na okoka tokotoko te. Bani kona. Na ntango oyo pena je suis désolé na okoka tokotoko te. Na okoka te. Na okoka tokotoko te. Na okoka tokotoko te. Na ndenge mabe te pena na ntango oyo. Na okoka tokotoko te. Na okoka te.
namona meyele awa bakisi ebele nandimi kokende kozwa cure ya desintox na ntango mosusu na ye asu na mobali moko boye nde aza na ata ye poto tozala te na okoka ye mpe te na okoka ye te na okoka te na okoka esusu te nzambe asalingaka bien ye mpe asalingaka bien ezalaki kaka le seule façon oyo nzambe alingaki tokabwana en fait nzamba ezalaki façon oyo nzambe alingaki tokabwana wana tokabwana bongo apprendre conscience te normalement na temps oyo ngai asali na poto eya na fiso azalaki mayele masa ye te masa ye te azanga mbongo te mbongo ebimana asalaka na leta te bafutaka ye alinga alenda so azalaki na posa keno tozala alingaka alenda anga batenga mpe mbongo na nga leta nazobomba te azala na richesse asusu te azala na richesse asusu te akenda so mboka moko boye so wapi fana lenda ye amonaki neti nga nde na ye poto na olekana na omela baplan nde ye ayaka poto amelaka baplan ye akanisi nga mpe na omela baplan azomona ngai naa na temps ya nini te j'ai pris beaucoup de temps à fumer nga mobali nanga nazani awa nabete ye lisolo nanga toxicomanie nalakisa ye na bafoto alobaka nga Dieu t'a donné une seconde chance ne le gaspille pas bisous chéri ne le gaspille pas un joli mobali nanga a tonton hein un jeune garçon t'es à tonton mon homme c'est un tonton hein mobali nanga a tonton ah vraiment tonton un bon tonton hein mais so otali on dirait jeune garçon parce que ça la sport et ça la sport eh aza la tablette à chocolat mais c'est un tonton so otali on ndima te ka tonton mais c'est un tonton na vie asala makambo na ye yaya nde tovandi me na moto asala makambo na ye na minute oyo na moto asala makambo na ye na ntango te na moto asala makambo na ye ngai nazonga na raison tovanda libala ya kotia bakwiti mais par après ntango yo okomi bien nga nakomi bien nakoma opesa conseil olobi ozongi bien mais ntango ozongi bien buleti ntango mosusu aza na mposa fana nde na mboka loko aza na mposa fana nde na mboka fana na ye avana na ye na kins ngai azwe ngai na oya na kini na ngai nayaki na mibongisa mpo nazonga nalia mbongo mboka c'est ça ya baliaka kitoko te kitoko baliaka yango te mobali ya kitoko te mobali ya respect mobali fo arespectaka yo mobali akoza kitoko ndeni so afingaka yo kitoko wana elobeli oyo te mpo afinga na miso ya bato mobali ya kitoko te nakozala na mobali na ngai apeli so etoboka ma respecta yanga na respecta yanga Henriette merci beaucoup ma respecta yanga mobali na nga koza vilain ma respecta yanga to na même morale apesa yanga avaloriza respect kutu avaloriza yanga apesa yanga valeur bogar ozochange te bogar oza kaka dans les délires bogar oza kaka na babuzoba bogar oza kaka kenonga na ke ya so oza bogar ke osoluka mwana droite kibogar yango epa na nga mo moluki opesanga conseil ya mabe boye kibogar epa na nga mona olukela bana na nga batata bakufa nga na olia bogar tofandaki kuna na kibogar nazalaka kitoko bogar okei nazongi kitoko seke bogar obanda oporte nga malchance oui
boga baza na Paris ebele na ba tatouage na bango na ba locks so na bina zo bango ebele mais ngana na posa boga ngamona na ba boga ngamona na ba boga ngamona na ba boga ngana ko lenga boga ngamona na ba boga ngamona na ba boga arrête ko répondre ete na so bato négatif bango wana ko répondre te ozolinga biniso énergie ko répondre ete Henriette kalimba ko répondre ete bo répondre bato ndenge wana te ko répondre mutu ndenge wana te tika ya nyokoma parce que kitoko na yo kitoko na ngai esali pasi mpo ye aza na complexe ya otia profil ana na complexe ya otia profil Maman, oui. Alega. Oui, bonsoir Maniké. Bonsoir Alega. Eh, obominga kitoko na okokote eh. Na Merci lulio beaucoup. makasi, na lulio mona santé na suke simbio makasi. Bébé na Merci rapali na beaucoup. komingi, ape son beauté. Dis d'abord bonsoir Maniké, viens ici. Bonsoir Maniké. Bonsoir bébé, ça va? Elle Oui, s'appelle ça Joyce. va. Joyce, ça va, hein? Tu vas bien? Oui. Ah, ok. Alors, moi aussi, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te fais des gros bisous. Merci. D'accord, mon cœur. Ok, kitanonga na Olanda yawa. Ça va. Ok. Vi o so Hollandi yango. Vi oyo so Hollandi kaka o boga. O boy. O boy. Okwea na libulu. Mobali na yo akoki kozala. O aza ta mosusu o ndeni me alingako. Arespectako avalorisaka yo. Boga elobi lo te. On était bien ensemble, hein, on vivait bien, mais après, kokende na ngai yo changé. C'est que quand on a yo la signe après face na yo. On était ensemble et tu n'as jamais fait ce que tu faisais. Siko yo ngana kei. Obali no ko finga no na internet. Au fini pendant un moment bossa ka ba émission. Alimbisi yo. Par rapport bali ba konnerie ya. Soit ta moi si mo ka pesa ko mbongo. Yo si moi si mo ka po me la drogue. Ah, ça c'est quel genre de délire? Aujourd'hui, moi, si mon te pour pesa comme bon assumer la ko ilamba. Aujourd'hui, moi, si mon capo me la plan. Aso yebi ka kuma lumba, shemo na makamba sala akunati. Aujourd'hui, moi, si mon me la no bo me la na bino drogue. Otambula salité ya lumba, chapeau ki no beta partout nga mo sinote, ngala mo sinote. Ngala to silana. Ngala to silana. Silana makazi. Eh, baninga ba okay ki creuser, okay ki creuser, to fandi moi si mo boy. Asala so na 5cc po abanda po bomela plan bino mbale. Moi ça dans la génération na yani, moi ça génération na yani. Moi c'est amukolo na ye, la génération na ye. Yako moi ça génération na ye. Yako moi ça génération, il faut que faire 25 ans. Moi c'est amukolo na ye. Amukolo na ye. Nga moi c'est toi âge moko amukolo na ye. Amukolo makasi kutu. Ngala yebi Sandra nga mutala ke tona omela drogue ensemble muta mwasi yango koloba nga mwasi na yebi te na yebi azaka na Kinshasa melaki tamela tona omela drogue ensemble nga mna présenter yi mwasi génération mwasi amukolo na ye kaka neti ngai asaka na INSS so CNSS so INSS
Moi, si on a yébié très bien. Moi, si on a comme Sandra Kaïba, abanaï comme la drogue na Kishasa. Ame la drogue makasi, ame la cocaïne makasi. Ame la mabanga makasi. Mulubu machi on babayi ki ame la mabanga. Yanine. Hey! Yaya. Non, c'est le mouton à un niveau dans un jour. Nous sommes à Paris. Hey! Yaya. Nous sommes à Paris. Au comparé à la moitié, il y a des matières à péricter. Ce sont les gens qui étaient, on a encore battu, na yebi vie na été, c'est normal là-bas. Ah, na encore battu na mouton, na yebi vie na été. Très bien. Très bien. Na yebi vie na été très bien. Ah, na problème à moutou. Ah, na problème à moutou. Amela cocaïne makasi, amela masanga makasi. Parce qu'on a na balabala. Aza stable te, ana car te, ana elo te, bafanda na hôtel. Bafanda na hôtel. Bafanda na avenue annexe. Ce qui est annexe, côté annexe na hôtel. Nous avons comment comprendre, ok, mais yagas. Bavanda na hôtel, bavanda na flat. Si les lovis à flat. Ce qu'on appelle ça en kanda, il fallait que moi si moko oyo, aza posé. Je comprends. Moi si oyo a rapporté quelque chose de bien. Chacun fait sa vie, il faut abota, il faut sa vie naïe. C'est que lobby a aussi la vie pour lobby man qui est en roya qui chasse à la nanga na sima loko la mbanga lingi kalate na lingi ya bonga po na lingi ta la soni nanga na lingi ta la soni nanga il faut ça la vie à bien il faut prendre conscience elle a quitté les cas il faut prendre conscience alingi petit mo ya bien azo sala ba o luenda ku moi car na bango nde to sala moi car moi nini o vivre vie ya bien il faut prendre conscience. Lobby a ba sekaye ba tanga obeba ba sekangai pona yi valeur na ngai so ka telemi ezalate valeur na nga so ka telemi ezalate pom ko ba filmer na Lubumbashi na ba publier a okoma sujet na nga ya masinga e ko so mutalinga singa nga atie tanga dinda na terrasse nga za na chasa. Mona nga zaka na kishasa tanga dinda na terrasse ba fingela ka ngona ngate ngaite nalinga kete apesa nga kanda a visionnaire te na vie il faut être visionnaire il faut visionner kabi lamba ona tindela ana poto ya ngondala takati lelo et en sens yo mto tangi ba classe belé ningwa na ba diplôme belé ningwa okosa musana Lubumbashi te place misale za ke belé okena vanda fimo ba mela dog na tao putulu isusu na tao su ba mambanga lisusu et puis fiona za na problème mutu na faire chantanga so ba bati ndelio baba na uta ko futa mbongo aba filma kai ba vidéo bati baba ifata vidéo pour na futa mbongo. Oh, à prendre conscience dit. Ah, comme salité na ngai. Oh, abi papa ba mtana binisa mbongo akufika si afande. Mutana binisele mbongo na tindele mbongo yo na kufi. Asuka wat. Donc papa ba akufi asuka wat. Oh, ah papa ba akufi. Ziko na ngaba binisa mbongo siko. Et à prendre conscience. Na oza soni na ngate. Ya ona isa ba dia keto kabwana. Tozaka lisusu te donc atoye na mafinga na kombo na yacha sambo ndeni nga na kuna tenga longole na pupola e acha pena na pupola ya mwa mkenga na mukolo ngapi na sona hadi ya mobali na nga a pota on po mutu abana bisambo nga sa koti mabele réveille conscience ya mutu abana bisambo nga sa koti mabele
papa bango utali kokufa mutu apesa mbongo ye wana koti mabe est-ce que mbongo ya bandozi wana ozwa ya ana dit bana ivoirien na nga je l'aime beaucoup mon amour mon chéri ah bah oui et puis mobile quoi ina okoke suste libal ba finga ba tuna koka bango suste wana bana nzima ngona lena zaki tokotoko to sona na banzela to finga na to bunda wana tako lena zabo no supporter ta mobile beta ngamba tati na olinga ti nja beta ngati ata na sivi kinge na kino mwa pena ndako na zuma sali na bambi pa omona fani kanya ota encore bano ka calme-toi 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 yaya yaya mobali mombaso abengi na telefone obandaka na uganga oganga nini okomi liboma oganga nini na bandaki kosolise kaka ya bacrèche kaka ye na reconnaissance kaka bebe akomi so abengi bazoganga ozogangilanga okogangilanga ndeni mobali nanga gangilanga ti yo ogangilanga pourquoi ya bomoi nasalaka video nanga biboyanga ye ese boyanga mpenza nalingi lisusu te ogangilanga mobali nanga gangilanga te ogangilanga ndeni okende ogangana kuna mpasi ogangana so omeli biloko bobali kogangana moi je veux pas accepter que quelqu'un crie sur moi je veux pas il peut pas crier sur moi. Moi, mon homme ne crie pas sur moi, il me parle doucement. Si je vais crier, il parle doucement. Si tu cries, on va pas se comprendre. Tu parles doucement, moi aussi, je parle doucement. On va prendre une solution. Il y a un enfant d'idée, ça m'a dit, na okokasi na kama gangela na matu na okokate na ndenga faute ça va prendre conscience mobali kitoko il est traitant atangi ba classe ebele attends ba classe ebele ça ba diplôme ebele c'est un licencié en économie ça fait marketing akoko ma ta grézerte akoko ma to c'est un tambouit ya congolais mutu passe BBC pardon na kima ba makasi nga kolinga na mobali ya congolais ti na okokate te ngamla meki sa bato maboma ina ni mumba na okokate na lobela mu na soni te na okoka mobali ya congolais te na okokete bokabaka te bolinga opesa mbongo te bopesa basi bakado te opesa basi bakado te bapesa kado te ya bien bazame bapasi na poto bapesa kado te mibali ya matalana baza na bango baza ebele mpe ya bien bacongolais ya bien mpe baza ebele ya bien mais baza na millier na biso nde te ezodépendre mpe millier te on comprend la phrase ezokodépendre millier oyo biso tozali toza na bamibali oyo barespectaka bato te bapesaka kado te joel ebe na congolais bapesaka kado te ezodépendre millier la phrase millier na biso toza oyo ya bayanke oyo ya bamisien oyo ya millier oyo eke ezongi balisibili boyeke etale omona te balisibili boyeke bana mike baotela baotula yo kasi so tozalaki na millier ya bien mpenza tozalaka mpe na millier ya bien internet ezalaka bien mais bana ya mike oyo bayaka kotia makela me babalabala deja yo mona te bazwaka bajigolo ministre nini yango ayo olinga ni Karine to Manuela député nini aolinga ye baolinga te bo bakie classe te baza mayele te bana mo balingi bacour te bana mo bali s'exprimer te bali se tenir te oui monsieur je te dis vrai bayebi te yo mona bafia théâtre wana bazwa bambala bien bazwaka bamibale mabe mpo na nini bayebi se respecte te bayebi komi mpe tala moni mwasi bomoni nga eloko nga enyokola nga na Kinshasa bandeko na nga parce que nazali tokotoko excuse parce que nazalaki tokotoko nazala mai te parce que nazalaka toko bocomprendre eloko nga mpenza na Kinshasa esalaka so ndeni mpo nazalaka toko bomoni nga ngani naza bona zo Kinshasa ya nazwa ministre papa nazwa ministre pota mobali ya oya mikolo bomona nga naosala live te
Non, ça live, hein? Étranger, coûte, ou ayoka alinga la té. Aïsinga, on m'a dit chez des gens j'ai montré vos lives là. Il y a mes amis qui ont dit que vous vous insultez dedans. En tout cas, il faut que tu commences à diminuer ça. Bon, moi, je ne sais pas si live. Bato bazali ba mona ki atelemi ka na porte abi coupe ça. Na tanga classe na yebi na saka na incompréhension te. Je n'insulte pas les hommes. Je connais respecter mon mari. Dans une éducation bizarre te. Je suis très bien éduqué. On m'a très bien éduqué moi. Bonne famille. Il y a Talika Emma l'Ouest. Et bon, Emma l'Ouest, c'est mon voisin. Ba Congolais ba finga ba total tout ba finga ba tout. Yo matana live ba ifo mo na ba koma ba instantité. Bazo finga ete ba reprocher ya ça mabit. Ba bibi ye nyonso sali sala bana bato. Yo so lo ngomba soko soko bana bato ba kufa c'est que si bango. Omoni Congolais reproche pas na ye eza ma finga. Reproche eza ma finga. So ba ebisi mutu ke non, tu maigris beaucoup, tu as changé et ba fingi kona. Loba commence na bloquer yo. Non, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il était marié depuis longtemps, il a divorcé il y a 10 ans. Il n'est pas marié. C'est un homme, il avait sa copine, mais il ne veut plus de sa copine. J'étais là, il a dit carrément que non, je ne veux plus de toi. Alors, mon délit, soit boya boy. Et ça, bon. Il faut aux anamoto boire compatible. Merci, Lolo. Il faut aux compatible. Si boire compatible, tu vois, là, Ernest boire compatible. Léon a eu de comprendre. Moi, Ernest faisait un calibal à couiti. C'était pas de l'amour. C'était pas de l'amour. Et ça va couiti. Moi, j'ai que l'ingatou, moi, si nous atia couiti, atia couiti, on appelle la mandocha. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Il va la couiti à bout de motel. Il va les choses à sobre. Vous à l'engin. Pour vous y bien, vous à l'engin. Vous à la sobre. Pour ça, il faut compter belé. Oui, non, c'est ça, il faut compter belé. Comprendre? Il va là, il faut vivre sobre. Et moi, vous vivre sobre. Il y a un mobile avant là, il faut vous mettre à Masanga. Bolingana atteint. Joyeux Elisa, joyeux na kabana na boya ekala. Na boya 6 mois yango, bien les boye bitenga na to boya na kala. 6 mois déjà. Hein? 6 mois déjà. Na meka ko solution muketa papa na ya spéci. Anga bandaka ba connerie ya oganga bloqué. Na yeba ande ba chaka modo te la fraise. C'est beaucoup pour nanga. To vanda mboka motin, to boya ni 6 mois mais ça fait plus de 1 année et demie 2 ans ngé koka. On se voit pas, on se fréquente pas. On se fréquente pas. Bana banda so baza a ba CP là. Nga kamana na le pa na boye ba CP là. Yo so mona bokaboy na mudu wa kamana nyonso ba CP ni. Ba bi bon de bara.
Merci, Barbie. Bande de bara. Baba fait un bande de bara. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie Bino. R. Moko. Belle France, merci beaucoup. Nathalie Bino, tout le monde a un lobby. J'espère que merci beaucoup. Bye.